Karina Yabe nga na ba na ngeza relation moko boye un jour ba ko ça ta 3 ans te oh Bianca na ba passi parce que bandaka na guerre ya Sarah to na Benita na TikTok de place Karina kotaka makambo abe ba na Sarah to la po asala Yabe plaisir nga na ba ke relation oyo 4 ans et komate OK na ba ke asala qui peut prédote asala prédote na famille c'est-à-dire babala na te asali prédote na famille lelo boye bakeneki na Dubaï bavandi ba séjour kandi la ramasse na ba séjour moi ça zongi poto atiki mobali na sima lango mobali akiko sente fille moko be Gloria vraiment et Gloria premièrement ye moko mobali nende mutapesi lelo Karine accès Karine a manqué bango OK apesi vraiment Karine nzela posoka yaki na live à Karine te makambo nyoto engezala te ozomona pe mutaloba wana yabe oh yabe moko loba na ba TikTok ntongo bana mobali ne babeti ye moya ba loba nga mobali na ye na papa nzaba yoka na kene za bo lone beni to sunga nga boye nga lona ko peso mwana te pa na nga o concevoir te so kuta na mobali no esengi ko bota OK ye mo papa ngo mwana nga ifoza la sembe kuna feza la propre muta ya kangama enoke muta ya kende siko yabe nazo comprendre yo te yabe ba biloko wana tu wana basala yo ango yabe mobali mokali ona 24 allez bien na 24 oh nga na lo ba nga na soda nazo ba bonu na TikTok na 2 jours pona yabe siko na ko dinga mutu mo boy te kenenga za bongo aya ridiculiser yo ka boy kiza soda yabe na TikTok mais nazalaka à l'époque soda olongwa na bankolonga jusqu'à présent mais parmi tout vraiment de bana lobele wana de nazala te mais nazala siko dans fanatique kande ya Benita OK ozomona mais na ko permettre ngoto yabe komona ebela kitoko no wana keka yabe ekeka boy bate moi ça mwindu zemi ata ate ya betika na oyeko ba pomme de terre no okozika okende Belgique babenga wenza Belgique babenga ngoni ezaka mama château rouge dans ba mama galerie de Bruxelles bango bakasi bango bata Belgique bata Bruxelles siko tala ok ba wenze na bino nyoto na koluka po passer wana libumunia wana lia mais yaki ko sente moi si mususu oza muté mabe pasteur obi combien de personnes ba finga Benita likolo na yo obi combien de personnes ba ridiculiser Benita likolo na yo mais lelo yo ne kuto vanda ta bobuna bitumba ngo ensemble na Benita ba botola Benita likolo na yo ndako wana babenga na Benita likolo na yo Benita ke na vanda place okuta esengela même pas vanda tika ndako na tika biloko leka likwa ko protéger bolingono pourquoi ko za reconnaissante te reconnaissant plutôt mais oui, oza mutema mabe, oza reconnaissant de l'autre côté envers Benita. O blessé mutema, o pesi Benita mutema pasi. Moi no yoke sente Gloria wana. Aza après âge morna na avant dernière ba Benita. Ah moi qui moi na. Il azalek pas Benita. Ba ko banike ba linga Benita te. Botika batu ba vanda kuna. A rotine bile ba $100 simbonga bata Benita te. Ya betika na oyeko. Oh, atika ye kuna longwa kuna. Ako sala beta lo beta comme na zemi na combien de mois. Basa boska bo lingwana ta ina ne koki. Bakile ko mbangu. Onye pe a frapper appela bo pikiliki. Ata bola na bala na esi. Na Chypre pe kuna te pe sous moi si sous. Donc dia bonga lokola 3. Apela bo pikiliki. Papa, wana loko moto et tout le monde vraiment c'est que ndenge za bongo ça va. Ah mais oui hein. Aindimi. Pour moins de une année 3 bana. Bon soko sali 5 ans yabe c'est que yabe mbula mwana. Et vu ana sali o lelo ba bengo mama na arrêtant. Et vu ana sali lelo ba bengo mama na o asala libumbu. Et vu ana lelo honorer yo ba ba peso respect. Karine soko yoki di kambo pona mobali no yango yoko ya kokotela mobali no live na 22h obiso sai live wana na mono moza femme censée Karine. Mais oui franchement laisse-moi parler. Karine na mono moza moza mayele te. Comment ko pesa mutu moko boy oh yo monité. OK pesa avant ba lever mais que il va ça na banane. Po bana vi wana baza bana liboso baza ba yaya ba arrêta wana. Yo kabola bango te. A honorer Karine. Karine franchement so sale loko wana nga na osepela note. Pour nini? Te, pour nini likolo ya mutu moko boye,
atie nini akomi Karine fan pe kaka komi ka bikoma akomi ka bikoma koma yango yo perdre dans les commentaires na niveau de pele qui star tout c'est dans les commentaires qui pas commentaire hein Karine ba commentaire boni ba finga yo o répondant bango te boka commentaire ya londe suyo et puis so aketa la moitié ce n'est que normal bana kati et bana pe so ya na kosa ote ngana papa mwana nga bolingo sila ukabona na mona ma Karine nga za bongo Karine na ebeka Karine nga za bongo libala oyo Karine soki muta meki Karine oya na ebaki amu na ebeka Karine ya yanga na ebi Karine za sans maîtrise Karine za sans maîtrise po babiloko mususu Karine so adaki mwasi sans maîtrise po babiloko mususu Karine so adaki mwasi mo ya malamu mais ba guerre ya ina erenge zonga te guerre ina era inga zonga te so atali ki aza déjà na evi anga zongisa biloko musu na ba réseaux sociaux te anga ye na polémique ya ina Yvette Kalombo te Karine alinga kata ngata ke lelo naza Karine Mokonzi te naza Karine Kikuli ozomona naza mwasi ya mutu evi apesa mbongo blo muso sala rango o sala mona balo yenge Karine balo yenge ngo pesa ka pe na ba journalisme pour de en soi azane pe muta makambo wana te Karine bien o mutala mon ngana ebisaka bato bato balobela Karine bete ngaso na bina lobela Karine zo biso Karine enfant na leli Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise pour le compte de votre émission Micro Libre avec les plaisirs toujours partagés. Je crois d'être très aimé de me revoir encore sur ce plateau. Donc, votre fille, votre soeur, votre amie, votre nièce, votre cousine, eh bien, je suis là, Jemima Ibele. Voilà, merci beaucoup parce que nous avons abonné à Bazo Matin. Nous avons abonné à la famille. Merci parce que vous continuez de vous abonner, d'aimer, de partager nos vidéos et tout ça, énormément plaisir. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec moi, la souka et la famille Libota, bien Kazanga. Mais hormis que de la moi, la souka famille Libota, aza muto yope, aza moi na lingua là. Moi la lingua, c'est-à-dire, elle bien Karine Mokonzi, elle bien Yvette Mayamba, elle bien Yvette Kalombo. Donc elle est mieux placée à Koluba. Par rapport à autres sur les réseaux sociaux, tout le monde histoire ya Benita avec mon balné avec Pasta. Pasta Ramsi akendaki na Dubaï na Benita et celle qui Benita bazongi poto na kozongo Benita zongi poto mobala atikeli na sima atikeli na ko engrosser une fille qui s'appelle Gloria et la fille a eu les réseaux sociaux pour dire qu'elle a zémi en bas la Benita place les problèmes et bandits tout me rappelle que soit on a bien Kazanga. Voilà, je salue maman Hortense depuis Londres, depuis Paris, maman Hortense ma conseillère, maman Brigitte Nkoufi depuis Londres, merci, papa Jean-Boud de Maembo, papa na Carla Paulina et Divin Maembo, na Paris, Wana, Motema et maman Anas, et aussi salutations à FM 4 fois boss, donc merci beaucoup, et aussi merci beaucoup Ebele Bele, na bateau na Jemima Ibele, Mami Tadina, merci na Yo Jisem, merci de là au côté la biso, famille de Bolaka Ebele, na barana dédicace à Batu Oyo, ba considéranga Batu Oyo, ba portanga main forte na un franc na bango, na lingara bino
Mami Sola, cette personne a yo. Ya mimile bambote na yo bino tout engagement ibele na ngablo mo atro voilà exemple mais qui fongola ba mon invité elle s'appelle Bianca Zanga moi na suka na biso et bien camarade la Bakari on va vendre pesika moko Bianca bonjour Jemima Ibele, voilà. Gros bébé de la presse, la fille qui dérange, la fille troublante. Aïe, mon succès, vraiment, Madame Gims. Dikona ngoba kisele susu oye toye. Voilà. Wana Jemima Ibele. Voilà, merci beaucoup na abonné na biso nyonso batutu ba ninga biso vraiment biso peto ninga bio na tina parce que zaka bongo. So ki tongo to yaka na banda ko na bino to yaka sans audience. Le bet rapport te boya ba biso toujours na honneur na ba respect nyonso en tout cas nzamba lola batela biso na bino. Vraiment je matoza na ba question na ba question ayo et puis ba réponse na ngai. En tout cas le to le théâtre était vraiment. Tout appelé la chroniqueuse auto ça l'analyse par rapport au loco et les sur la toile. Normalement. D'abord relation ya B. Na carité ba na relation na bango. Yo Bianca Zanga, o sepelaka nango. Voilà relation ya Karina ya B. Na na ba na ngeza relation mo roboye. Un jour ça a 3 ans. Oh, Bianca. Mais la relation aux 3 ans côté. C'est mon chance par rapport à Ebi Karine, na Ebi Benita. Quand Benita c'est trop dur ba tout le monde ni na ba réseaux sociaux quoi. Donc comment ya nani ya comment ya Benita na Karine d'abord bazaki bato yo bange batonga te parce que koya na bango mibale déjà Karine asalaki intervention et pas Benita pour ayo que ça Sarah to la motema pasi parce que bandaka na guerre ya Sarah to na Benita na TikTok de place Karine akotaka makambo abeba na Sarah to la po asala ya be plaisir nga na yeba ke relation oyo 4 ans et komate. OK. Na yeba ke très bien. Bon et simba te et collé te relation ngo chance te na pesa ke ngo chance te. Elle n'a pas que vraiment chance te parce que au moni qui amitié bonga au moni Karina Yvette Kalombo. Baswana bayeba na linzaka na musapi. Baswana fin de fin ba oyeba ke te ya toi bana tata moko bana mama moko de to roboma na TVT le Yvette Kalombo za parmi ba meilleur pasteur na mboka na biso Yvette Kalombo félicitations et puis ayo reconnaître que na sala ki mona mai na nga parce que Yvette Kalombo ne mutaka ko banda wa deuxième tour ki ma Yvette ne mutabanda ki ayo ko luka kimia na ndeko na ye do mon pe kimia pesi kimi koti ba mnia tout le za bien na carré maintenant ya be suko za bongo te za relation moko to yebani na ba téléphone. Donc et si na pekaka na téléphone yango po mone si li bango pekaka na téléphone makambo ngalobaki yango le salam. Voilà Bianca to lali to lamuki yabe yem tayela biso Ramsey bali na ye aza siko na zemi na ye donc asala ki pe prédote asala prédote na famille c'est à dire babala na te asali prédote na famille lelo boye bakeneki na Dubai bavandi ba séjour kandi la ramasse na ba séjour moi ça zongi poto atiki mobali na sima lango mobali akiko sente fille moko be Gloria vraiment et Gloria aye na réseaux sociaux pour na koloba yango place où le problème est bandeli wapi mobali ya yabe abengi Karine pa kota na live papa a dossier Karine on sa ne live na ye te Karine on sa live te quoi que Karine kotanga na live na la besoin na loba pas bien que Karine a une bonne relation na Benita voilà mobali aeko leka na live abani ko solo so yesko yo après ya mona Karine osale ya kolengele amona ke mobali ya Benita ko Karine asali ki chroniqueuse abani ko poser ba question yo nde nozaka na yabe oki kolinga ndeni c'est que mibali nde botondaka te yango mobali amoni ke aiko ko matériel mabe na bima ko kite wana Karine a pété vraiment d'abord premièrement ye moko mobali nende mutapesi lelo Karine accès Karine a manqué bango OK apesi vraiment Karine nzela pour soka yaki na live à Karine te makambo nyo to engeza la te
ozomona yo d'abord à sa pasteur un pasteur face à l'exemplaire pasteur en église ni to kaka pasteur ya msuna ba niveau na bango ba poto kuna bon to ko juger te wana etali bango na ba respect na emoko nanu azaki mutu mo boy te azaki mieux placé pour kota na live à Karine abike Karine opposer ba question Karine ayekele mawata et on eza musala Karine bato bakoluka ba tenir Karine rigueur nga na mona ba ba mayele te wana eza musala Karine ce n'est que normal ako protéger te o asente kuna mwana ngulu si mwana mutu pe kakati mais oui oui puis on peut se protéger des semaines quand même comme na zemi eza normal te eza faute na ete bo soki bolinga dudu eleki sentiment ya osandeni po ye mo kotala pe bo en soi bo aza mutu monde alingi nzoto mingi passer wana eleki sentiment ozomolenga ozomona donc kotala que aza mosala nzambe ma aotambola na bapite na nzoto basali ye passé basali combien de mois na yabe mbama koseba aza bana na tambola na baona bapoche mais yabe pe ndeni na zaki na ndaka libala ba dobi mapena basta nde bato baoloba ke non basala ki pe kobo na ndaka libala bon yabe ça se comprend parce que papa na senga yabe eud abanga benita soko zu mobali na ole loko bala soko bali nga na soutenir yo zalaka ozana ba preuve totalaka ba live ndenge lekaka na banini awa wana yabe mutalo baka wana yabe yabe moko lobango na ba TikTok ntongo bala mobali ne babeti ye moya ba lobango abi mobali na ye na papa nzaba yokana kene eza bo lone benito zosunga nga boye nga lona ko peso mwana te pa na nga concevoir te so kuta na mobali no esengi ko bota ye mo papa ngo mutalo bana na benita bongo siko pasteur vraiment na logique des choses yo mo moza musala nzambe papa okoki kotala toyebi te ke vie privée bayaka nango na internet te yo kutu na koloba avant na yo ye nango mwana ya moto aye nango okomona gloria na ye nango eloko na etindaki epousse yo okeleka pa Karine parce que gloria alobi que mobali aboko nzima keza zemine alobi na yeba mwana te abisukuna sana osa oyo ko saso ko longololongo so pe ko boto boti no papa mabe yo ke etina mwana batalo mwazembo lo so akufikasi lelo bongo lo se mwana na botami na Dubai eza honneur nani eza honneur na yo yabe konsenga na peso tika na oye azane ne lokote yo moko somba kaleson yo moko zo ba sengle yo moko futa biya Dubai yo moko lesa ye olambele semoule yabe tala ba qualité na nyonso obini na mona mongo lokolo kilo lokwa yabe te bianca oui hein ngana ebi basi ya mongo obi mobali po lia vraiment 100 francs ya mwasa mongo fosa mobali ya to kabala passe pona wana ebi mane za bongo eza norme na pona ebi bino ne mibali bakabelaka po ba mama na bino batongola bino ba pipi na bo mwana batreta bino kala obi papa na biso ba kongo mama biso ba modele papa na bino bangala oui ozomona po pona bino mama ko bako mundongo akotali so mwana ngai foza la sembe kuna foza la propre muta ya kangama enoke muta ya kende siko yabe nazo comprendre yo te yabe ba biloko wana tu wana basala yo yango yabe mobali mokali on a 24 allez bien na 24 ngana oloba bo ngana soda nazo babona na TikTok na 2 jours pona yabe soko na kolinga mutu mo boy te kenenga za bongo aya ridiculiser yo ka boy ila soda yabe na TikTok mais nazalaka à l'époque soda olongwa na bankolonga c'est trop dur parce que ba biloko ne na image jusqu'à présent mais parmi tout vraiment ne bana lobele wana ne nazala te mais nazala siko dans fanatique kande ya Benita ozomona mais na ko permettre ngoto yabe komona ebela kitoko no wana keka yabe ekeka boy bate mwasa mwindu zemi ata te yabe tika na oyeko ba pomme de terre no okozika okende Belgique babenga wenda Belgique babenga ngoni ezaka ba mama château rouge dans ba mama galerie de Bruxelles bango bakasi bango baza bata Belgique bata Bruxelles siko tala ba wenze na bino nyoto na koluka po passer wana libumunia wana lia mais yaki ko sente moi si mususu oza muté à mabe pasteur obi combien de personnes ba finga Benita likolo na yo obi combien de personnes ba ridiculiser Benita likolo na yo mais lelo yo ne kuto vanda ta bobuna bitumba ensemble na Benita basa bana ya nzaba beta Benita papa bango akufi biloko atika Benita ba botola Benita likolo na yo ndako wana babenga na Benita likolo na yo Benita ke na vanda place okuta esengele même pas vanda tika ndako na tika biloko leka likwa ko protéger bolingo no pourquoi ko sa reconnaissance te
reconnaissant. Reconnaissant plutôt. Mais oui, osa mutema mabe. Osa reconnaissant de l'autre côté envers Benita. O blessé mutema. O pesi Benita mutema pasi. Moi no que Sainte Gloria wana. Après âge mort na avant dernière ba Benita. Ah moi qui mon amour. Osa mutema mabe. A cause si comme moi bata comme na zemi yo so bon il ngo nini. Moi on pas biya linka Ramsey Andi makake eza zemi na ye. Ah yo pe Gloria no ça sans moi. Et peut-être que Gloria eba ki Ramsey na mobala Benita. Azan ba Benita. Oui oyeba. Oyaki ko lingele pe ni. Ko wanga na te oyeba. Oyeba ki azaki au courant. Au moins batu misu spende la pe boyelo ka bakosa leka. E biso moi zeme za na ngote. Mais tellement tali que Benita aza fiancée na TikTok. Aya kaka po abebisa motema Benita. Ya be moyo ka ba passer ba batu mo boko pesa ngo gaz esthétique. Mais ba nyo se za ye. Ba bi ke no ya be pe de belle famille pa linga te. Famille pa ya pasteur ba linga ya bete. Ba ba mukola mobile. Eza problème te muko mobile. Tanga zo lia mbonga Benita ba ebite kaza mukola nani o Benita mukona ye. Tanga Benita osombele kale so ba ebite ke nani oyo ye pasa ale ki pa Benita. Tanga ko fonga Benita makolo ba ebite ke ye azale ki pa Benita. Ba ko ba nike ba linga Benita te. Bo tika ba tba vanda kuna. Ako tine bile ba $100 simbonga bata Benita te. Ya betika na oyeko. Oh, atika ye kuna longwa kuna. Ako sala Benita lo Benita comme na zemi na combien de mois. Parce que parce que bolingwa na ta ina ne koki. Bakile ko mbangu. Onye pe a frapper appela bo pikiliki. Atangola na bala na esi. Na Chypre pe kuna tepe sous moi si sous. Donc d'abord on la 3. Appela bo pikiliki. Papa, wane loko moto Et tout le monde vraiment c'est que ndenge za bongo ça va. Ah mais oui hein. Aindimi. Pour moins de une année 3 bana. Bon soko sali 5 ans ya be c'est que ya be mbula mwana. Ase koloni. Wa koloni Ramsey. Ye pas au monde répondre à ça ka mongo hein. Il pas monde. Wa mongo pe la ba tirer Il pas monde na bongo parce que on est ba kutani bango na bango. Siko na makambo ngo nyonso toza nini? Esali ki ba soldat ya be oyo zalaki na kala. Ba comme kofinga siko Karim. Que Karim o humilier mobala ya be na réseaux sociaux parce que Karim na ben ya bindeni yo na osenga oleka na live na yambio to sisite okati donc yo kundo za boza lo ko parce que nyonso ya yo za ya be mtaboko la kayo ya be mtasala ko boy donc pona ya be abi Karim ko ekolo babilo ko na te na TV o humilier mobala nanga yango siko atindi ba soldat ba ko finga Karim. Mais côté nanu boy premièrement nga mobala ya benga na mone kandi zoba. Est-ce que yeba ki place aucun le canal éviter et pas Karim. No banga raté ba ka soma Karim. Bo ka soma ka en tout cas na éviter. Benita za camarade Karim était. Pour ceux qui Benita réellement za ki mobala Karim embête la Karim ma vie privée n'était. Point n'était. Bayi ba camarade. Karim nendo kite. Karim iso ka bosali kaka printemps. Surtout c'est l'homme qui piqué et suit. Abimisi nyonso. Donc Karim na fille secrète. Ya na oyebiso. Problème c'est réputation na réseaux sociaux. Non même c'est réputation te. Non lo ba chose par rapport à Benita. Batika za ba camarade. Batika za ba pire te. Benita za ki camarade ya Christelle Fernandez. Karim peut camarade à Christelle pour elle l'ami de mon ami c'est mon ami. Voilà. Parce que vous avez camarade. Ozomona. Siko yo yele makambo wana na te. Olopo si sa live ango. Na batama yele ngeza ne ate ma Karim pesa nga na ta seconde mo na se loro mo bono. Mais yo quitter ka bongo. O humilier Karim. Mais ce n'est que normalement faut dire ma finga nyonso tout ba vérité nyonso tout Benita oyo a déplacer te altalisie ke biloko to ozana ngo c'est Benita. Mutu ko tamba nango Benita. Oze loko te ozo dépendre na Benita. Ngaku na oki susukana ozali papa. Na oki makana par rapport que oke ko se oke zo la ya bembana ya mwana muki. Oloso ngata mwasi na Chypre na ngesa ta bien. Oke tia suzemi na Dubai oza mutema mabe Karim na lobi ne bien te. Yusko faut le baler bien. Karim na lobi ne bien te. Ngame loko na koyebisa ndongo za bongo bana kozongisa kale so Benita tina na la gomme nezongisi la Benita biloko na oza mobali mabe bato ba yo finga Karim ba mayele te ya bekanga ba mbwana yo kanga bango vraiment po chaîne oyo zo liko fongola
okoka Karine abunda bitumba bunda babenga ngo au guerre à 100 ans guerre à 40 45 alembaka te ozomona donc Karine bokoko sanga na bekolo bosangani ba pays boye contre ye azaka mokonzi. OK. Ozomona ya besiko yo no koma mal répété tala déjà yena sarato la boka na te o sarato la bongsana Karine kaliko na yo yazo comprendre elo yo comprendre te yango wana Vivette Mayemba à côté la Karine Maria Tumba à côté la Karine et Yvette Kalombo à côté la Karine ya koma pasteur ngai moko na vandia na à côté la Karine pona nini kasiti po wana asimbi YouTube asimbi YouTube yaya aza mongo yaba aza mongo mayebi kosela ki mongo te c'est ça yaya mosa mongo oyo basaka la réseaux sociaux boy mosa mongo oyo okena libongo omoni ba mama wana bakoteka ntuka bakoteka biloko na bango mama koloba bis yo kuanga na mbisi na pania mbisi esimba te ngana kotia na tena nzo na tena mbeti yo pesi ngalo meya siko yabe balia yo moko somba kaleson yo moko futa ndaku yo moko taka mega yo yabe pona nini odowela nini naza fiande na Mukongo au préféré na préféré kina za ka Mukongo parce que biso ngana nviera bino ndenge na talaka yo jemima na mono lolo mutuka couleur oyo lobi kuna na mono changer équipement ndaku lobi kuna ngabi voilà moi ça mongo vraiment yeyo mais siko ndeko no benita okisi bino soni pona nini osali mabe yabe tangu pe ozo sala bongo biko zo no midema mama mobokoli ozo ya obetela ngo susu Karine talelo moni osambo siko place open na Karine ko toboka mabe parce que ba soldat moko boye a poster a isi kalobi Karine mobali na yo evi chaque week-end ayaka na Paris et pas ya mama bana écoute mama bana za na zemi Karine pabi a osala live na 22h à lelo a osala live na 22h à lelo ça ne papa evi a osala papa evi ba boya Karine na boya e boyoki likamute evi pe akota libala kuna boye direct na 22h mobali na papa bana evi en tout cas Karine na ebite na bana kingo bazanga maya Karine est-ce que ils ont na Sony c'est comme son doit vivre na Sony ta obi ba evi ona Karine ba batu yo ko simbe awa te evi faut kangi awa Karine yo evi asa ya awa te evi asa ya awa muto honoré yo Karine atali no bo soto no te atali mitakala no ndenge tambola te bien ka te tika lobela Karine evi atali mitakala na ote evi honoré yo evi asali yo za la femme forte evi apesi esengo asali lelo mama o biso mokili mobiba to yeba ki biso nya to Karine otika ko concevoir te mais evi wana asali yo lelo babengo mama na arietan evi wana asali lelo babengo mama na o asala libumbu evi wana lelo honoré yo bato bapesi respect Karine soko yoki likambo mo pona mobali no yango yoko ya kokotela mobali no live na 22h obiso osai live wana na mono moza femme sensée Karine mais oui franchement laisse-moi parler Karine na mono moza moza mayele te comment ko pesa mutu moko boy oyo moni te OK pesa avant ba lever mais que il va pas na banane po bana evi wana baza bana liboso baza ba yaya ba arrêta wana yo kabola bango te o kabola bana te mso eveke na otana bana o kabola ni orela pona yebi yo za mama bana te ya ko sentene ba kosi po basala Karine motema pasi evi aza sérieux yo kadisi evi mendenga aza bongo si réellement avec la bolingo mama mona ni wana ainga yo bala Karine te mbongo ni malonga tant Karine akene poto mbongo ni malonga Karine azaki ngo pesa evi abala e ça c'est vrai ozomona mais evi atali habité kaka na réputation mabe ya Karine wana aye ko honorer yo asali lelo za la femme forte aux la femme battante asali yo za la nini femme de valeur et puis azoya na toni Karine hein ba tigre ba ye ba era ba ye ba kei ba kosi yo ba musicien ba fabriqueur ba tindi ba petit na ba ko ba saka na yo mais evi wana ye mais que ça ba fabriqueur ba tindi ba petit na bango ba tigre na ba feli tigre na ba bima na Karine Bianca o makamba so na loba na ye biango te mais evi atala biloko wana tout est à honorer Karine
Karine franchement so ça le loko wana nga na sepela noté pour nini te pour nini likolo ya mutu moko boye atie nini akomi Karine fan pe kaka akomi ka bikoma koma yango yo perdre na ba commentaire na niveau le pene qui start tout c'est dans ba commentaire pas qui pas commentaire hein Karine ba commentaire boni ba finga yo o répondant bango te boka commentaire ya londe suyo et puis so aketa la moitié c'est que normal bana kati te libala bana pe so ya na kosa ote ngana papa mwana nga bolingo esila ukabona nga maneza bo abana mwasi ne filo mutu na tala mwasi na ndako na commissaire leki na nga po to zaka bien po mwasi abatu na zo na mabete alinga mwana na nga pe alinga bana filo asangisa bana okay ozomona mwasi bongo so yo combattre ata nzambe ya lola nzambe oyo ya lola to bondelaka akopinir nga ozomona bolinga mwana esilaka evia ko okebe evia ko beta bana karate azana donc ta bolo so mwana mo maladi makasi donc c'est Karine on permet de te evia que la bana linga te ninga na ebi Karine na boti to abokola bana bandeko na ye bongo sikoyo bana mobali ne Karine linga bango te linga bango Karine mutu mususu avant répondre avant ça la nanu ni soki live wana vanda tala des grands bolingo na mobali na yo vanda tala zalata reconnaissant ya butu moko evi apesi bana zala reconnaissant na butu ya pamba ya evi Nyako le baka mabemo te na sa kamoni tala na ba Karine et que journaliste non donc peut-être que massa ne siko ya lingwa ya penza non mais peut-être que tango tozo tambola Karine mela masanga ta mela vitalo o ba te belé ba yebité alors mo kondi ba biloko mususu opé sela ngo ba accepter ngana mona ma Karine nga bongo Karine na ebeka Karine nga bongo libala oyo Karine soki muta meki Karine oya na ebaki yango na ebeka Karine ya nga na ebi Karine aza sans maîtrise Karine a sans maîtrise. Pour Babylone mususu Karine so adaki mwasi mo ya malamu mais ba guerre ya ina erenge zonga te. Guerre ina era ingezonga te. So atali ki aza déjà na evi. Anga zonga sa blom na ba réseaux sociaux te. Anga ye na polémique ya ina Yvette Kalombo te. Karine ngaka kata ngata ke lelo na za Karine Mokonzi te na za Karine Kikuli. Ozomona na za mwasi ya mutu. Et puis après ça mbongo bino boke na fête nga pona bako ke fête pona zoka uniforme te mais bino boke na fête bo bina bo lia bo mela siko na sa makambo na sala le po bino sangana bon c'est grâce à Evi ozomona bato ebele babaki Karine apesa na Evi mbongo Karine à l'époque ake poto Karine azaki ne l'autre côté Evi azoba mbongo ne bana place à Zalati ya Belgique il va buna bossa di pona Karine babilo musu jema bato bo sunga Karine. OK. Ozomona so bo vendre bo betra la Chine mo sunga Karine. Karine a ko vendre mukolo moko te a déplacer langage pona Evi. Evi oya honora sala biso bien. Ngana ndimaka te un jour Karine Mokonzi pe ba kocha anona loboko. Nandimaka ngote poso na tali bato ba ya ba bebisaka réputation ya Karine. O ba sali mais Evi aye apangusi yo pinzoli. Eza lokwa mwasi oya ndumba pangusaka Yesu makolo. Evi achoma lasa sika lelo bato bazobengo mama na songolo ikola mwa mobali wana yo ya ovanda na kito zima sokono tie osela Evi nani Karine keba na ba bilo muso sala rango osala ngona balo yenge eka balo yenge ngo pesa ka pe na ba journalisme pour en soi azane pe muta makambo wana te Karine bien o mutala mo ngana ebisaka bato bato balobela Karine bien te ngaso na bina lobela Karine zo biso Karine ofanda leli ata ma bike tende on nga ye. OK bise na te. Non lo ane mama kamba pe non ye bise parce que anya toucher point homme d'ako toucher ngotala mo ninga pona Evi wana na ngamba pona Evi mutu au moins battu na finga Evi na lobela kama quelques personnes pour Evi wana asala fierté na biso asala fierté ya bana lingwala obi ata ba yegi Mokonzi bana ole la pona comportement Karine. Mais le ba so tali to Karine aboti arrêté tala ya ginenga ba vanda mama Charlotte ya gi Mokonzi famille o senti que yaya zongi na azongi si leki ni na ben yaya vraiment ba yaya ba fongoli maboko ba vela biso Dallas wana o mona que famille bazonga na sengo lolo nani Evi garçon moko boye
oyo leki na biso réputation ebebaki tokomaki mal réputé mpona Karine mais mutu moko batali réputation leki na biso te ahonore apesi leki na biso bana mpe likolo nango abali ye mais na ndimi te kaka ofingi mais c'est comme si live wana longolakisa bato kaka non makambo oloba eza lokuta parce que mobali aza mobali na nga yango ndalinga aloba na 22 ayaya siko alinga sango kapwani osili otabike mobali aza mobali mpo evi alalaka na Karine alamuka na ndako ya Karine akende otika areta na classe ozomona te babiloko mosusu Karine eza kopesa yango baaccès te babiloko mosusu kopesa yango nzela te bayabe wana baya batina kwani tika ya bunda bitumba nde na mobali nde na ndenge ne na bambanda na ye Karine kofongola porte te obitala evi aza ya bamama evi aza ya bamama ana mama na boti ye bamama leki bamama kulutu baza papa na ye bapapa leki bapapa kulutu ne baza banoko ne baza yokani te à tout moment Karine asali boy Karine azongisi boy Karine azongisi boy yaya eza mutema et bon mokolo evengo pa ba non trop c'est trop je suis fatiguée soki na zwaka likolo na c'est pas Karine na ndimi atika likolo na sango na kende voilà ça ba biloko Karine abimisa yo era yo na chelo makila na nini boy eva yoka mandimi ka Karine atie sous deuxième mwana na libumu mais mutabongo Karine ko respecter te muta bongo ma Karine ko vanda to obetela ta maboko Karine muta bongo yo za muto ko pese mutema pasi ta ya azana ba mama azana papa ne ko vanda pe mais comment yango mwana alesa mwana biso te mwana biso utazo bima pa boko la yena bana na ye azo futa ndako mais comment moi chaque bala bo moi sango biso kantia ko ndenge ba bali ya ko changer ma changer te makama bezo ko baka ah mais non franchement mais non il faut boya biloko donc Karine il faut boya biloko wana il faut boya ka ba biloko mususu wana eza akoki kopesela ngo ba accepter akoki kopesela ngo ba nzela te mais côté comme na so chité mais côté ba yabe pe babi soki na Karine Pando Karine Pando abi yabe azobenga mobali est-ce qu'on a bati mobali ngo nani po to ngala yi mobali ka Karine oyo alobaka bibi ya kai Patrick Mubenga parce que oyo yabe obenga mobali nini atenkombo na ye Karine Pandora yo pe d'associer la kala yango yazaka nani auta wapi aza nani fimo bo mundela pibia mundele mutapibia ke mundele mutapibia ka botana mundele suka atali abi non Patrick Mubenga na mundele kasi biso kaza mundele papa banati te amwana akongolais akongolais aza mutu pe ya misemo bosongolo pakala mundele abota na edo mutu apibia nde Patrick Mubenga ya kama na Patrick ndo pose sila te ye kaka Mubenga moni ndo sambusanga to be amikikele mona sous-vêtement po anini o kasi ayaka kolela bolimbisanga en tout cas tika pe benda azomwa mopepe Karine Pandora yo za mobali ngo benda benga nani Patrick Mubenga mobali ngo nani bino koko bandoki uzanga makambo te bino na TikTok omonga babilo mususu boye c'est en béton monga babilo mususu na pesa Sarato la Karine ba faute mususu ya nini olo ba mari to maloba koma ko manke batu olo batu mususu ta lo susu nani o jemima kokonzoni tandanga akofinga lo Sarato la pona ni potola emo mutapesi ba tse moi na jemima fingi Sarah okuta yebi koloba te mais Sarato la kolakise maloba loba bozongisa bosala boykotisa bo mais lelo azoya kofinga Sarato la mukolo batu mususu ba finga Sarato la mukolo kapona munene bo Sara za mukolo tamona ka munene Sara za mukolo te Sara yaka ba munene ka Sara yo pe Sara munene okonda penda ku okonda ta mwandamu bokoza ba génération moko na ba jema kokonzoni bokoza na bino ka ba pré si bokati ba différence ya ba mbula comme ya ba 3 ans déjà ezebele yo pese kopesa Sarah âge Sarah so azala mbule be soki âge ze beza ba 37 ans soki ze belé ba 37 ans Jema koza ba 33 ans mais oui ya beka ba 20 ya ba 20 tabina bo sakanaka ya Jemi matala ba molene âge mole wana eza ya mwana 20 ans kotiko kosaka bisoko ba mole wana eza ya mwana 18 soko ozwi mwana 18 otelemisi ye bozwi mwana 20 otelemisi osanti ke oyo aza mwana malgré to baza ba différence ba 2 ans mais makolo ezofunda Jema kokonzo ya koye ndenge aza mo ya kozala ba 20 combien aza na ba 33 ans ba 32 ans ba 33 ans ba différence na ba Sarato la ba 4 ans 3 ans
yaka ba génération bazaka bata ba génération parce que mukoni yo bela saratola au moins que bato bapesa ba accès wana ba finga bato saka bango mo basara na ba Karine ba supporter le peu ba finga bango ezoyela bango wana mais Karine ngane épargner Evie bomba Evie Karine bombe tala Karine au moins makambi yo sala na ebisako bomba Evie Karine muko muta ko zo Evie na maboko bo bomba Evie Karine ko beta tolo te ko ba non Evie apesinga da bana na vivre na sima bana nga ya mobile aza nécessaire Karine pas à butu Evie muta yebi batu musuba yebi ngote mobile wana Karine apangusa pinzoli na place ba tigre ba yo loba makambu na yo na place bato ba pesa mutema pasi mais Evie wana za mutali boso Karine pour non pesa sengo Evie ali ombanga na miso bato pasa loka isonga monza mokilike oza moi sa valeur Evie asala ba makambo ebele po honorer yo atalisa mama Charlotte te represa Karine ekufa te nga mobali wana na za apesa esengo Karine obi Evie obi combien de personnes ba gloire langi bana poto obi mbeli combien ba luka bazo ata ba Evie na bango ba gloire ba gloire langi ko azane pe bien na poto ma luka sko Evie na ye ya bongo azate Karine yo za na Evie Karine moko Evie ko kende yo yaya ozaka mokonzi osanoka ba live Karine eswa yo Karine oko perdre na yebiso ndeko na nga ovanda mabolela otalobi tenga Karine azaki na mobali ya yuma za te Evie aza yuma te aza vrai noko kamana fali ipupa ipupa pa a dédicacé sko talaka fali aboka ba yuma te aboka sko Evie vrai noko Karine eta la place Evie azate camarade fali ipupa ozwa Evie ne matembele Eva matembele ta noko vrai noko mais sera pour le sa live na 22 ça rata ko se levi live te o moni bato ba puya Karine mabe Karine sala yaya soko la majorité comportement na bango ba via ka Evie yo zana zemi Karine tima kolikolo Eva kotna cuisine zo lambe na yo olingo sa pe live no olingo sa pe mission mo batali te Karine live o seza mabe kata live o Karine lelo Evie muta sala yo Karine comme kotanga su komba fali pupa te mobalo acha o croix oyo Karine ba tigre ba koko pexo li kambute mais Evie a telemela po yoka yo za muta mo yo vana kito finga mobalo wana Karine ya ba okosa yo voilà merci beaucoup to comme na suka émission na moni o mati muke kita mo muke to comme na suka émission to le olobini pour la suka émission surtout pour la Benita yabe ngelo kono ne ba roboti déjà on déjà robota po ba vidéo comme boka mikolo yo ya sans zéro ya sans zéro yabe ozana bébé yabe longa no yebiso wa soda makasi yabe oza mongo yabe oyakinya upanika bato ebele Benita mwasa mongo aleki ntabane lengi mwasa mongo aleki soso na gu yabe uliko na nguza su ya pembe siko mwa mutu mo kuta yebani na ete Benita yo pesi gas na TikTok pesi gas na YouTube ongo pesu gas panzambe te simba te kata kwa wana hémorragie wana ma Benita katango aza mutika potana na basi na ye wana azonga pe na ndako no te po ndako wana pesa na ngoka ya yo Benita so ko zo ba marque déposer baza talebele ya be Patrick ipe atiki ne kipede ye wana zoni mobile kwa nota Patrick bo fa na bino ta na Patrick akabone pe na Ferdi Koko zo nota Patrick nga pe Ferdi na ebisaki yo o mobile kitoko basi kitoko pe na Kinshasa toza talebele en tout cas ba remerciement maman to comme na suka ya ba remerciement na bango ni en tout cas bato balinga pe linga bino pambote voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission en tout cas na koki ngote c'est la fin de cette émission tout est bien qui finit bien merci de vous abonner à nos chaînes d'aimer de partager nos vidéos surtout de liker merci à l'assistance de Tirsa Bawa na pena ko mwana pena Bawaila Tirsa Bawaila bano kaka donc merci na yo merci l'assistance il y a Anthony et puis merci beaucoup Exode Mickey pour l'image ça est fini makamelo bami bandike betami ça n'engage que bien kazanga on se retrouve prochainement au revoir bye bye
Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.